MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bande ba bolingo zanga bino regarder ni temple lo mo konengo to beta basolo ba santo. Basolo ba santo là les mikolo. Ça viendra. Et na sala qui vidéo moko et sur analyse na sala qui analyse pardon il y a vidéo il y a Mama Kapi ex Mosia Matou Samuel to père frère Matou Samuel père son âme. En fait quand on est bakongolo ba ina obimisa ba archive ba ina okundola yango ba ina otambola depuis combien de jours na TikTok partout et commission ya ko utiliser je crois na salaki analyse na sina lobaki on a roloba na zana besoin na bandela te mais non ça juste continuité. En fait moi j'avais utilisé les sons pour na ya opesa conseil. Je crois que balanda qui vidéo oyo na salaki balanda qui ba comprendre qui va bénéficier qui peut pas bénéficier qui et il y a quelques semaines passées na ina dossier à chantre moko ya monene abomela ki abomaki libala ya batu na Paris et mais li solo ngo to tchaki na sieto bomaki moto ba appel de gauche à droite mama tika ka komoni omoni na lobaki bon problème te na tiena assez mais suite de quoi changer te et prochainement peut-être ngati muno ko ya na dossier mutu mususu mutu wana ta muso za na mawate et tamba na nzambe tamba sel na nzambe to ba robanga nzambe bible zo benga biso ba mungwa na mokili rola mungu eza kopesa goût. Bible zo loba légiste rend les pays habitables. Et ceux qui bino oza censé bozala bandakisa bino nde batu boko boma bino nde bo sala mabe ozala pasi kombo iso ko finisama na so ki ba appel fallait na sala vidéo na sala analyse to pe mo vidéo de ona o sala oyo par rapport à dossier wana bande ko ba yembebele ba benga yengai pona olakisa nga réalité oyo ba vivaka topé combien baza exposé topé ba danger na ba risque o bango ba couraka na musalo ba salaka bandi ko bolanda vidéo o pe bo partager en s'il vous plaît ils a tellement importé au sunga bato ebele na solina de mo ya Londres awa longuement absinga grande dame nazo comprendre yo eza bien faut dénoncer mabe parce que na loba ina bandeko vous savez combien de gens à cause de dénoncer toujours dénoncer quelque part eza ko empêcher bango topé ko pekisa bango ko sala ba mabe mususu aolanda tam so analyse na salela yi mutu songolo aibi ke pas sala même eloko topé azata mususu na nzela ya ko sala likambongo akope ko se retenir topé ko se ressaisir que te lobby tamsunga pe na ya osambo pamba et ozala soni et ozala malamu te ko ozala boye ozala boye ozala boye donc quelque part tozo sunga batu alors balobi na boye bande ko ba chantre ba ebisinga boye mama basi bayaka bango moko et balinga biso bango moko bako kabela biso bako sala nyonso et du coup okozala na choité il faut bimana e kaka. J'ai posé la question au frère, à l'un des frères to solaine longuement na ebisi naza d'accord na yo sko motuna na ngezali s'il faut coucher toutes les femmes au bayaka vers bino to pe s'il faut sepelisa bango nyonso sort na bino
to pe sort na yo mto osala eloko wana oza nini ndeko avandi nie apisinga mama oza na raison bandeko toke gauche droite te ok totikala na réalité yango tozwa likambo yango ndenge ezali ndenge ndeko amekai koloba to pe bandeko bamekai koloba ok basi balingaka bango moko yango bomoni bandeko bayembaka na bazana bamakango partout bazana basi partout baposa toma lokofi question ya solo ntango ozalaka na succès makasi omanda kobima na basi ebele même basi ya mabala réponse na ye ezalaki il n'y a pas de succès sans femme nayebi te azoyima makambo wana wapi na bible nini c'est compliqué sikoyo tokosala sourde oreille te na bamakambo boye étant des chrétiens parce qu'il s'agit ya christianisme kombo ya tata moto ezofingama eya na bato bayebi te bakokanisa ke kozala chrétien elingi eloba kovivre vie wana bato bayebi te mpona bango bakozwa ngo ke non moto ayembaka to chantre gospel aza moto aza na bamakango ebele nayebi te so bocomprendre yango bandeko il faut koya kozongisaka pandila l'air soki dérapage ezali c'est ce que l'apôtre Paul a fait à chaque fois so botangi balivre bepitre nyonso ezalaka mingi balettre oyo Paul abandaki kotindela baklistu na différents mboka bazalaki contre par rapport ya basango bandaki kozwa bomona quelque part na 1 Corinthiens Paul azoloba na yoki kati na bino ekobo oyo meme epa na bapagano ezala te tina niveau ya mwana aza kobima na mwasi ya tata na ye bato batanga bible bayebi makambo oyo pourquoi bando tinda balettre pourquoi banda koreprocher pourquoi banda koloba eza mpona kozongisa bana na nzambe na nzela ke bino etamba kristu yesu bondimela abengi biso na lolenge wana te eza oyo tozalaka kala mais ntango toyekati na esengeli tochange tozala transforme yango bomoni na biso bino bandeko église ezosouffrir conversion problème to wana ngo eza bato ebele baza ya kobela te babongwana malamu te moto abongwana akutani na yesu fine ozala transforme mpe changer akokommettre péché mako pratiquer te malheureusement les chrétiens de nos jours pratiquent ou encore vivent vie à l'isumu ba époque ekeseni ndeko moko atuninga bongo sikoyo ozozo exemple ya Paul ya baepitre sikoyo reproche yango ya kosala ngo na réseaux sociaux tosala ngo wapi selon yo tosalela ngo neti wapi ba époque ekeseni ntango ya Paul ezaka ya Paul oyo tozali eza oyo tozali babavio babétise buzoba oyo bandeko basalaka eyaka na réseaux sociaux sango epanzana na réseaux sociaux bafingaka bango na réseaux sociaux baanalyse esalemaka na réseaux sociaux bato bakomaka baincrédit à cause ya réseaux sociaux parce que bamakambo wana ezozala étalé awa donc du coup s'il faut corriger kobongisa kosunga bato tokoyaka awa ya pas de péché nayebi te so bacomprendre ngai bandeko balobi basi balingaka bango moko yango bamona eloko mosu akosala te non c'est juste que bobongwana te parce que mwana nzambe abongwana le Saint-Esprit qui est en lui et que convaincre kaza mwana nzambe Bible zoloba na Romains 8 que l'esprit de Dieu en moi et rappelera que je suis enfant de Dieu du coup nakoyiba te du coup nako sala adultère te obimana na mwasi ya moto ebandi na ndengene n'a peut-être so comprendre c'est ça ezopesa passe ezopesa mawa wana sur le plan physique humainement parlant nanu eza kitoko te parce que même mobeko alete pekisi ce que soto ke na on a plan spirituel to pe na domaine ya molimo Paul aoloba masumu nyonso ezala libanda nzoto mais muto azosala ekobo azosuye âme ce que quel est cet enfant de Dieu o esengona eza kolalaka basi et a omi pe sa raison parce que basi ngo bayaka bango moko est-ce que vous trouvez ça normal ce que babilo a boetam to zo kolobela ngo bomona bato maboma na ba commentaire des hommes animaux qui n'ont jamais rencontré Christ dans leur vie. Ah oui, Bible zo benga païen homme animal. Tellement ba kende église ou kende otondi sababa. Azolo bano est-ce que yo za parfait? Eza mama ba za parfait. Ba tunyo so ba terre Yesu ba za parfait. Apôtre Paul na Bible za parfait.
Matin bato repentance pourquoi? C'est ça. Nzambe asunga biso. Il est sous souya et kobo souyaka. Non seulement ça. Sous que l'on tika la vide. Onction sur aussi là. Les amis, je vais chuter en disant ceci. Bandeko bayembi balobi na ngai, gardien du temple, aux en raison mais faut eza bisoté. Basi bayaka bango moko. N'avez-vous pas appris ou encore lu dans la Bible que le diable babengaka ye tentateur. Ce qui tentation est-ce qu'il faut céder à la tentation? La Bible dit résister au diable. Si réellement tu as le Saint-Esprit, tu résisteras au diable. Les hommes bilembola qui sake, la plupart na bino bongonate. Et le bana onde ko mobali yo alobi la plupart ba chantre ba yembi ya gospel ba boa karanzambe libanga ba yembe la ranzambe te. Est-ce que vous réalisez danger, conséquences ya bikobo? Mais bomi benga chrétien plus grave basali nzambe. Na banero loba. Tant siko s'il faut servir bana basi nyonso ba yaka couvert yo. Sort no ezala nini. Parce que belé bazoya topé la plupart bayaka wana. Bayaka te parce que oza kitoko, tout parce que oza star. Mais le logo ezo briller katina yo. Et objectif est ba éteindre lumière wana. Nde lo bayelaka. Ya on bomoni tan bayaka tan bozana ba succès. Tan succès si la ba kimara bango nyonso. Akei. Mais osa toujours songolo, osa toujours pas kala pour ne pas citer les noms des gens. Osa toujours comment il s'appelle? Comment on est dans le monde mbalio. Motema na nge manifester bilembo ya mobale la ndanga na kunda na leli Fisomboy. Osa toujours Paul Bakenda, osa toujours Michel Bakenda. Mais pourquoi Baki marathon au succès s'il pour nanine ba atteindre objectif. Yesozo lo baboza la prudent. Lokola nyoka souple, lokola colombe. Photo ozomona na cheli bino. Maman aza pasteur. Bon ayebi ete na moni onka na net, na Facebook, na ba page ndenge bato bazo critiquer. Elle est en train de prêcher na teni na emula na nzoto, do teni kanga nzoto. Likolo na ngoro bango alati esuki likolo ya ba genou. Azote aza pasteur. So landeli. Oka azala danseuse ya Mbilebele. Oka azala fan ya wera. Skotango a une église. Na place ba fermier. Na place ba la kisaye chrétienté. Parce que il s'agit de la vie de Jésus-Christ. Nde faut reproduire. Et il faut la kisayo nzela, la kisayo comment vivre, to peut marcher avec lui. Pour uti na mokili, na conception ya mokili, na etambole la mokili, na evandeli ya mokili, na lateli ya mokili, na nyonso ya mokili. Skotango ena bonzambe, il faut la kisayo à la lumière de la parole, que moi si fois l'ataka, descend, ndenge apôtre Paul azoloba. Ok? Sikoyo, lelo yo, bamate ya lelo ezala kaka, okobonga, okobala, okobota, okokende poto. Ba oba si baya poto na ebite so ba ebisa bango ba okende Afrique to Asie na ebite. Balakisi mutu, batei mutu, transformation te, changement te. Ba fruit à repentance, c'est parce que Jean-Baptiste a été à repentance. Azolo banabatu produisait les fruits dignes de la repentance. Il y a les fruits dignes de la repentance. Donc, Seigneur Bamo na kati na yoke o komi ke la mosika. Na par rapport ya bizaleli ya lolenge ya nyonso ya yo. Sikoyo ba fermir yote. Ba la gisio nzela nzambe te. Du coup ba commission pasteur to pe o s'autoproclamer. Et résultat aux années tenen. Et aux akaboy.
lelo oyo namoni bato bele bapamboli nzambe mpona vie ndeko na biso Dadi Michel, ok? Biso nyonso toyebi azalaki tiktoker to pas tiktoker, azalaki moto ya basheri, azalaki moto ya bakisi, azalaki moto ya basuki ya bambongo, suki ya babagi ya bamagie machin, bato bazokamwa me kaka sikoyo bandi koteya. Par exemple, siko moto aboye ntango abrile baétape, résultat bokonzi kozala nini? Bien vu de plaisir ekozalaka badega mosu akozala mpe aye na Yesu ya solo, mais le fait que baforme ye te azala vrai disciple, il va produire quoi ou encore reproduire quoi? Yango bona bato boye plus tard amotumba tumba basi nyonso na église. Pourquoi? Parce que oya tiki na mokili yango nde akokuta na église. Mais peut-être on se faire comprendre. Nzamba sunga biso na oloba bandi oba yembi bobongola mitema, bobongola mitema. Vous devez vous repentir et changer, sinon te yozaka pasi yango bomoni lelo na bacarrière yango bookende nulle part. Oka moto abimisi nzambo kitoko inane success ili, mais bapériode batata na biso nalobi te bango bazalaka baparfait, mais au moins babanda kozala fermi, babanda kolanda baenseignement, babanda kovanda na makolo ya bantoma. Lelo musicien soka bandi kaka mwa kobimisa motu aza so na père spirituel ta longo na église ba contrôler te ba tuna ete ba lobana te kuno kena kosala nini to pa va obima senga permission to solola akomi indépendant. Yango bomoni ba frère ba yembelaka nzambe kala tel que ba papa na biso mente et les douaniers na automona ba image na ya koli makasi nzamba pambola ye pa pese sou mikolo belé ba frère de Ningonde basa belé ba misu bakufa pe à leur âme bazara au moins ba modèle ata so bazali ata bazalaki na ba faiblesse, mais na ba message na ba nzembo vous sentez que non bonzambe ezobima awa yango bomoni kala ba album ezalaki kobeta 10 ans 15 ans 20 ans ezakaka banzembo lokola ba album lokola ba titre album aliboso ya sebe ya mama Laure Mbongo eza comment on eza nini eza nini Yahweh 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 banzembo ya batawana ba album wana leti lelo so chango vous sentez que on est okomi ailleurs okomi na monde mosusu, mais banzembo robeta malelo à part ko ningisa loketo, à part ko balola, à part ko yoka bilengi yoka bisengwa lola zelana Yerusalem Yesu akotaki lokola mokonzi do lelo to komana batala ku ba animateur na banzembo ya nzambe eza na mabete actualité kilelo oui eza bien eza ba kilelo eza musique OP et comme bato belé na ngolo parce que bato bazo vivre na temps actuel bazo vivre kilelo, mais elo osa la différence c'est ça bon nzambe likolo ya mpunda kuju atabino moko donc olingi mpunda to mutuka mpunda kuna babinanga kuju siko bino pe nakata est-ce que eza important tant bozo yemba mpunda ya Jérusalem il faut bocha kuju et bazo binango batomboli maboko lokola mpunda kuju siko boye bisanga nano ngana yebi nzembo nzambe mema moto na présence ya nzambe banzembo ya nzambe ya lelo ekopesa bato soif posa kosala mambo salité ata bino moko mutu penza bato bazokoma na ba commentaire que non azalaki na chéri na ye amoni tant ba moma ba sepela basu ba nzembo ya frère nanyo est-ce que naebite soki bato bazo sosola to que Dieu nous aide penza que Dieu nous aide et babilo aboitolo bate to vanda nie pona nini parce que tout ça parfait et biso pe to wana mabe ce n'est pas ça
Nzamba songa biso. Que Dieu nous aide. Il faut boire que bato nyonso oyo ba sepelaka na bino ba approchera bino ba yaka vers bino. Ba yaka te pona bonheur na bino. Mais bele baba envoyé ya diable. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier léger.
croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.